bandeko bosala video pena na ba intervention na bino tozana esengo na bino pe kopesa mingi merci na bandeko oyo bazosala na voice même si somona aza na ntango atia stema ite kama poudre ya mona epesi kama kaka atimi na voice mais na ndenge pena encouragement tolingaka mingi kamwa face mona mais soko pe omoni ke esimbi te voice eza pe problème te na bandeko bayebi baza na makasi ya kokoma na bacommentaire toza na besoin soutien na bino nyonso sino te ezosunga biso mpona ngo ezopesa biso courage pe bamituna nyonso ezalaka kaka ya biso moko réflexion te obia DM5 obia Congo Cool TV obia ya Rebecca M le Prince te yo pe na ndako okotinda pena motuna na yo pe na ndako soko bongisi mituna obo préparer na papa tinda na ba numéro biso topesaka wana ekokomela biso pe toyeba kosangisa ide mpona moto aleki moninga na mayela wa azali te. Merci. Sujet à semaine oyo ezali nini? Polygamie. Eza permis na Bible. Polygamie. Eza lisumu. Na ancienne alliance. Ezalaki na nouvelle alliance. Ezali to ezali te. Sujet na biso ya semaine oyo tozokota ya lobi ya mwana. Polygamie. Moto akozala na basi na mibale bapekisa ngo beza idéologie mindele mto ayaki ke totika makambo ya kozala na ba deuxième bino na troisième bureau mpona système ekomi ya ba bureau na mopaya na biso toyambi kolo ba bureau tokoyeba nyonso ba bureau na ba bureau sujet semaine polygamie na bandeli eza permis to eza permis te bosalela biso ba video na bino s'il vous plaît botia ba commentaire na bino ekosala biso malamu mpona tolingi mpe toyeba awawa eza chaîne ya bana na nzambe na bikelamu na nzambe sujet pesami mpona mututu na mayele na yo yanola biso soko eza lisumu obe eza mabe sala biso ba video avec ba preuve moko valable mpona esunga biso tokokutana bino susu next week samedi mpo toka kopartage yango sikoyo en full. Merci. Wana ezali sujet oyo ya semaine ya tokobanda lobi polygamie. Et ça, c'est vrai, la facilité, merci.